la mignonne. Botitanga la bébé. Oh ah bolingo bandaki na sala miniono bongoli yango 0 lobe ezalaki na 10 52 oyo bongoli yango na 1 yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te bamoto mpe na babelo eza na privilege la mignone bolingo nanga ezangi privilege la mignonne sengande tokaloki na butu na ntango ekomi realite nga nalali na loti ndoto topanzemi yo sauvage tembe na la mignonne nalamuka na ntango nazala bareve d'amour ya bolingo ekomi réalise sengande sengande nanga lobaza liloba moko mpo nga nasepela oyebike bolingo zala elembo ya lisa. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. En tout cas, nous remercions le bon Dieu de nous avoir protégés tous. Cœur ouvert à Lilo, comme nous sommes avec votre servante Joël Arnelo, de Robert et la Bino Masolo et Sika. De Robert et la Bino Masolo et Sika, Nenge to Misana Kaka. On a une émission à Bisso, cœur ouvert. Donc, on a dit que vous avez malin, on a vraiment senti vraiment ça à Nebomona. Donc, ça vous dit vraiment qui tourne ma casse. En tout cas, cœur ouvert à Lilo, Rosola Sola vraiment milité, mais tout ça, pour ça, tout bête à moi le solo, mais tout ça, la moto partagée na bino, comme on met ça, nous n'avons pas de à côté la biso, nous n'avons pas de frapper la porte na biso, il y a 52 la million officielle. En tout cas, le lot, tout ça, dans les solos, il y a couple de mon robot, il y a côté la biso. En tout cas, c'est déplorable, hein, n'a pas pasteur, oh, tout le monde a mis on a écrit ça. Vraiment, le papa est venu nous voir pour nous poser ce problème au bassin dans mon foyer. Au fait, ndenge za kaka la famille maman ceux qui ont un problème dans foyer na mingi bakimila ba pasteur on a exposé bango ba problème ozo le kana foyer na bango ndenge moko na la sœur na biso oyo akendaki ko trouver pasteur ya église na ye a exposé problème au bassin qui nango entre ye na mobali na ye mais eloko ya kokamwisa biso ezali nini. Comme maman a trouvé pasteur a expliqué papa tala bona bobiso na mobali na ngato za na ba problème bona bo pasteur ya malamu akosala nini akobengisa papa wana akovandisa bango pe kotuna qu'est-ce qui ne va pas na foyer na bango mais eza oyo pasteur na biso asali te pasteur ayebisi mwasi na ye ke non mobali na yo aza moto ya misala mabe mobali na yo azali ndeki donc il faut otika mobali wana. Alors, qu'est-ce que la maman avait fait? Maman a kangi bisaka na ndako. Maman a zui bana. Akei kovana pas pasteur wana. Pasteur wana a nzemi kozwa charge ya maman. Donc, a ibisi quitté ndako na libala. La maman est partie avec ses enfants. La kei kovana na ndako ya pasteur wana. Na minute auto zoloba oyo. Maman wana a kangi biloko ya ndako azui na bana. La kei kovana epa ya pasteur wana. Papa atikali moko. Alors, pour le papa kanisera kealokola ke pas pasteur. Akei ba formation, pasteur akobenga ye, akopesa ye moi maté ndenge za papa yaka mama fanda to sola papa zozela bato bazoya te bazobenga ye pété donc aye siko ko trouver biso pour que to lokela solution na problème oyo na bandeko na ngai papa na biso aye ko mettre quelque chose pour le solo ce qui ne va pas encore chez le pasteur en question a memi bana ya mama wana bakoma kovanda na ndako na ye ce qui est déplorable le pasteur il s'est permis ya kozwaka ba fillette ya mama wana okotira bango maboko na se na biso basi hein pasteur wana azui bana wana en charge maintenant tozo kene ba plusieurs années hein azui bana wana azokotisa kotira bana nda azokukuna bana na maboko na se na biso basi donc c'est le moko zo comme c'est biso pasteur vraiment à ce que moi je sache. Le pasteur déjà a pambolara déjà libala. Quand un pasteur a comme dire qu'on libala parce que yé autant a pambolara que personne ne puisse diviser ce que Dieu a uni. Hein, pasteur, tant que n'a pas la mariage que personne ne divise ce que Dieu a uni. Mais le réseau comme ça, pasteur wana a kaboli couple a memi maman wana na bana na ye na ndaku na ye et a commis kozwaka ko koti sakabana wana ni s'applacer et on a commis déjà violence faite à la femme. Bana na baza bana mike, je ne pense pas que bana na baza moins plus de 18
18 ans. Donc bana baza moins de 18 ans. Donc papa wana komi ko violer bana wana. To komi tuna, to komi ko se poser la question, est-ce que papa wana asala rapi makambo mabe na maman wana te? Question mark. On a photo tout toni ngato yeba. Mais parce que akaboli famille ko papa aye ko yeba biloko wana. Est-ce que exposer biso problème un peu 52 la million officielle. Pourquoi le pasteur bazali ko se comporter boye? Un pasteur a kaboli mariage na bango. Oh nzambe ya pamboli, oh nzambe dit que personne ne peut se diviser, c'est que lui il a élu. Mais pasteur on a kaboli bango. Oseli papa ba makambo ke c'est un sorcier, azam tamisa ma besa mutabakisi. Azui papa, azui maman na bana, afanti bona ndako na ye. Akomi ola vanta bango ka bongote, akomi so ko so bana na ko potira bango misapina se, ko sala ka bango n'importe quoi. Alors papa na biso ayaki ko trouver biso pour mettre le solo. En tout cas vraiment bandeko na biso bo commenter botina la suggestion na bino bomoni lisolo yango ndenge nini parce que le papa a besoin azana besoin ya soutien na bino azana besoin ba conseil na bino pour que tout avancer na likambo vraiment pasteur bakangaki ye bazotu na ye makambo le pasteur a commis ko beta munoko a commis ko loba en tout cas vraiment après émission comme d'habitude na ko balancer les bino bomona comment le pasteur était ridiculisé donc la famille à mobile ba camarades papa bazala kona papa zo ko kolobate comme na bana na ye mki bazo kotela ba yeba ni misapi donc et ça le comment vraiment ça ni biso passé hein donc c'est là vraiment ma suggestion na bino ba commentaire na bino pona to meka un peu ko songa papa na biso oyo ayela ki biso problème oyo na uti ko exposer les bino en tout cas vraiment on a remercié bino mingi ndenge bozali ko landa biso nazali ko remercier bino mingi na ba reproche oyo bozali ko sala ngai vraiment ezo sala ngai bien makasi. Merci beaucoup na maman Mignon Kalanga vraiment il a bien akay mingi maman motema monene vraiment je la remercie beaucoup. Merci beaucoup à Mati Atis vraiment maman merci beaucoup na bino surtout hein le général Foulek vraiment na pesi aka Foulek na pesi pena bambote bisika ozwami merci beaucoup hein à l'astre de lumière Rite Mboma bisika ozwami na pesi pe mbote Nicolas Mbala toujours ma chérie de tous les temps na pesi bino mbote vraiment nzambe asunga hein soki nzambe azongite comme message nena lobaka trokuta na émission mosusu mais nazo c'est là vraiment ba suggestion na bino vraiment ezali très important pour na to songa papa na biso en tout cas bo s'abonner bo senga pena bande ko mosusu ba s'abonner sinon to kutani na émission mosusu merci toleka Moussa, zala calme. Moussa, zala calme. Allo, ba ilmo. Expliquez ce zala indene. Chabola, bobete ena note, please. Mutabeta ote, sili. Zala les. Vanda. Ngaite. Ngapena ngaza. Mutabeta yo awa azate. Ye aboisa ngai na ba ma. Yoka. Bakenda ngai ndoki. Moni ndeza boy. Biso sta. Moi bandoki. Ye passer. Passer. Papa, okomi aboni. Elo ni mimi awa. Expliquez biso please. Elo ni mimi awa. Tokuta no awa. Zela zoloba. Aza loba, elo ni mimi awa. Après ça soit candidature. Papa Moussa Yogosona. Bande église. Papa Moussa Yogosona. Poani. Allo binoni. Ozoloba oza ndeko na so congolais to tino musika. Ça va, lobana. Tiangol te, tika kutu bilo na ye. Papa, maman, Marthe, Nabana, pendant tout le temps. Loba makasi pour Zela. Ah loba. Na maman Marthe. Maman Marthe. Nabana pendant tout ce temps. Akoma mosi na bala plus c'est na bala komba sina et logo na sali ya buzoba o na za ko reconnaître na sala ki ermo ko toucher bana na meshabi voyez et logo na se reconnaître mais o na diverger bana na diverger o toucher bona nini avec mes doigts o cha bona na banini na nini na pénétrate na sexe na bango na pénétrate na miso mama na bango te na absence ya mama na bango mais zela yo zui libala ya bato foye ya bato onimi kopasa yango
bozwa mwasi wana parfois à charge otiki mobali wana komi lokola ndoki omisi mobali wana ndoki zela omisi mobali wana ndoki okaboli couple ya batu alors pozwa pe mwasi wana bolingi okomi kolinga su bana ya mwasi wana ya mwana ya papa wana okaboli papa oza ndoki epi bana age nini epi oza passer na kati na église kasi osala nini epa mwana loba yo moko vérité na yo vangana oyo avanza na bana basololi ngana yebi yo loba na ngana yo ba donc yo moko tudongo papa botano makambo mona na mboka oyo to mona bande kuna biso o ba osala biso ba congolais otala ndeko oyo kitoko azali yango paster ya église monene epuis aza marie aza na bague na loboko bozomona aza na alliance azali marie mais apanzi libala ya garçon oyo musa forme yeyo apanzi libala ya forme pendant 6 ans azwa mwasi wana agarda na basi na mwana na bana ya masa oyo akomocha bana na misaka tana pasteur bola na bino moko bola na biso moko ba okina seza mabe botala na za pasi pona okene na pasi ngana oki masolo wana lobi musa loba na nyonso yo moko ngana yoka bana nde zela yo loba ne loba bana nde bazana bango intact na tikala ko division mwana moko intact ndio yo docteur na yebi ngai moko bana deux fois que ndoki na lalibo na kola na bango me na tikala ko papa bango la bango to komola na bango ta vie wa tumso papa ye moko ya komo ye mais bana bango mo bazoloba papa onyi mona témoigner bakoloba c'est vrai kasi ngana so ba bon yo komo nani zela komo nani bo manani malashi ovai na commune na Kinshasa na makito ozamona Kinshasa ayebi place wanda tenazo va na Maitland na kin na vandi na bandal ozamona bandal na babani na mapezo numéro 2 obutana na mwana bandal obandi kuka ipasora awa na Afrique du Sud be bandaki sasa na banda Kinshasa osambela nzambe en tout cas mabazo mwana yo boti na mwasi na yo et pas mutu musuba ki ochemisa to mona normal sincèrement bana na baza intact baza ne loko te boy samedi ne tindaki yo sama information kitoko B50 la mignonne donc kuna ndio ukuta na makambo bien tokos hôtel IP les souverains pontifs l'exécutif, le tout-puissant chef à télé Kounyanga, na B50 la mignonne. B50 la mignonne. Hey! Ouais, c'est bien moi, Gianni Pacha, El Capitano, double brassard. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne B50 la mignonne TV officielle. Chaîne Drobé Damasoula Trahison, Lelo, Lobby Onakuna. Donc, chaîne Mora. Hein? Chaîne Nabiswa Sika B50 la mignonne TV officielle. Vous s'abonnez vraiment et belé. Je reste Nzeza F Guerrier Ayebi. JMBO dans les présidents du 91. Base Japon tout s'abonner à B50 la mignonne officielle TV. Chaîne moi y a bien quoi. Hein, je reste Nzeza. La kitina c'est dans la vidéo. Palais. Na palais libanda. Na bakar. Termine ça la vidéo. Tonte. Ouais, la mignonne TV, la mignonne, donc même donc des fois des beautés extérieures et intérieures. Dans la minute où tu demandes Sandoku la mignonne, azana beauté tinakati. Dans la minute où TV, la mignonne totale, la mignonne c'est 140 de Kunta Bokoto, la mignonne, pardon, ya relevé zate, balobiko, moi ça qui toko bae bae so la mugia kotimba mona douche à Bosokola, la mignonne. Au secours. Oh, nalela, la mignonne. Botika nalela, bébé. Oh, nalela. Ah, bolingo bandaki na sala mignonne bongoli yango 0. Lobezalaki na 10 senando yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuluma. Basala ba chausse kaka pona ba voiture te. Ba moto pele ba velo eza na privilège la mignonne. Olingo na ngezengi privilège la mignonne. 50
ndoki aloki na butu na ntango ekomi réalité nga nalali na loti ndoto topazemi yo sauvage tembe na la mignon nalamuka na ntango nazala barêve d'amouri ya bolingo ekomi réalise senga nde nanga lobaka liloba moko mpo nga na sepela oyebike bolingo ezala elemba réalise